Bonjour, bonsoir, coucou, bisous, bisika nyonso bozwami la famille, abonné à Noela TV, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, nzambe na lola, abatela pe abomba libota na biso nyonso pe bandeko pe ba famille na biso. La famille, j'espère que toza bien na kombo na Yesu, abonné à Noela TV, bisika nyonso bokozwama, bisika nyonso bozali na Asie, na Amérique, na Europe. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, nzambe na lola abatela pe abomba ba famille na biso toza bien, j'espère la famille. La famille toza kaka na makambo ya Ariashu, vraiment tozo comprendre susu te nani azokoloba vérité nani azokosa. Franchement, hein? Tozo comprendre susu te Blaise oyo que moi si alingi abala Ariashu. Tozo comprendre suste Ariashu akoya na version na ye. Alobi na ndenge na ye. Mobali pe akoya alobi pe na ndenge na ye. Ex-femme pe ya papa Blaise abimi pe azo koloba pe na ndenge na ye. Finalement, tozo comprendre te nani azoko kosa nani pe azoko loba vérité nani pe azoko kosa donc na minito tozo comprendre suste. Donc selon nga balanja Noela TV tozo mona ke ezali mobali mutajo jouer mabe na kati ya basi mibale. Po tozo comprendre suste. Ex-femme ya papa Blaise ye moko abimi lelo to moni yango to landi yango na chaîne ya Shemokonzi azo lobake bakutana kina papa Blaise epai ya bapara na ye batuni ye to yoki ke olingo bala samedi déjà asalaka prédote soi-disant to landa ki yango Ariashu pe a confirma ki yango mobali ye moko pe a confirma ki yango donc mutu nyonso ayoka ki voir même baparents ya ex-femme na ye pe bayoka ki yango. Mais subitement mwasi na ye moko aye koloba ke babengisaka papa Blaise epai ya baparents na ye bayebisi ye comme toyoki ke il faut obala na samedi mwasi na yo ya sika ozwi na kombo ya Ariashu yaka oyebisa biso to zongisa mbongo na yo ya dot oyo balaka mwana na biso. Wana ezanga ite la famille balanda Noela TV, wana ezali ex-femme ya papa Blaise oyo alinga bala Ariashu. Ariashu oyo azalaki mwasi ya Mark ya Mark of Mark sorry Mark oto bandolanda nani kombo na ye. Oyo mama Olive apesaka ye Ariashu. Donc bino moko boye baka kombo na ye. Pour essayer les cas des gens. Ezali page to tournant déjà page. Donc sikoyo babengisi ye balobake bazongisela ye mbongo ya libala ke papa Blaise alobi te ngai na kobala na nga pe Ariashu te naza pe na mbongo ya kobala ye te. Donc samedi pe na libala pe eza te. Bandeko tozo yoyeba susu te ekomi nini yango na réseaux sociaux pona ba congolais réseaux sociaux ekomi nini place alisano ya kobimisa ba vérité na bino oyo ya privé après bino moko boye nango bolobi ke eza vrai après bino moko susu boye koloba susu ke non ezali vrai te. Siko nini yango etindaka bino ezalaka nini yango bandeko tolobaka yango maintes fois eloko a privé bosilisa ngo na privé eloko oyo ke bandaki na réseaux sociaux wana ya réseaux sociaux mais oyo ezali ke ya privé botika ngo kaka na privé bosalaka te ke boya kolakisa oyo nyonso boza nango ya privé po bato bamona bino ke donc bino bato boyebi koloba bino bato bozwaka donc oyo ya bino ya privé boye kotia yango na réseaux sociaux parce que boza bastar mutu nyonso aluka koyeba o bozo mene na kati ya mabota na bino. Non, réseaux sociaux ezalaka tribunal te, juge awa azalaka te. Au contraire, bata réseaux sociaux bazwaka babenga yango matière bango moko. Bakroni mama, bakroni papa, bakomisa yango matière.
Pour lobby, réseaux sociaux, a fouta bango quelque chose. Mais yo muto ye na ba problème na yo, bazo nuire yo nzoto, bazo baby sa réputation ya ba parents, ya bana, ya yo moko, sans le savoir. Donc, bino moko boye nango, bo lobby, après bozo wanga nango susuke, naza na mbo nkuta ko bala ye kutu même pas. Donc, samedi, paysan musika, le autres mercredi, encore combien de jours? 2 jours. Donc, jeudi, vendredi, samedi. Si tu là, est-ce que li balango eko salama na nkuku, mutako ye bangote ou li balango eko salana public, mutino sa komona ke ariashu ba balie pour la 2e fois. Ya solo, toko keneb toko sukila, ariashu. Il faut alors au benana matoi na yo, o se respecter d'abord yo moko, o lobake déjà na bota mwana liboso. Azali papa na ye mosusu, na ye ko bota susu mwana bana mi balé, donc na mo bali mosusu. Donc ozo susu engagement na papa blesse. Donc soki pe nzambe pe apamboli yo susu, oko bota susu. Siko soki mo fandite, bo kabwani susu, ozana no jeune. Oluka susu oluka mobali mosusu. Est-ce que nyonso wana motu bo rezonaka ou pas? Est-ce que obendaka mayele na musika ke non nata na vinanga? Est-ce que onazo sala à la longue eko kutenga nini na ko payer nini eko futanga nini pe pona bana pona nga moko ndenge bana bazoko mona nazoko changer mibali neti bilamba na kotisi boy na longoli na sali boy na longoli? Est-ce que bana oyo nazobota pe baza basi bazotala un jour bana wana bakosala le même te? Bana basalaka o bazoko mona ba parents bazosala yango pe bana balandaka. Siko yo mama ozoko sala na miso bana yo pe ya basi ebongo lobi opesa bana conseil bako yoka? Je pense pas. Siko tozo comprendre te nanango azoko loba ya vérité pe nanango azokosa. Parce que moi si ex-femme ya Blaise, ya papa Blaise, to lobi kaka ex-femme to yebite, peut-être bako kozonga na bango parce que baloba ke libala ya bana ekufaka te bazonga na kaka. Donc, alobi ke bakutana ke papa Blaise, baketi na ndaka ba parents na ye ba pesa ye mbongo, papa Blaise aboya alobi ke ngai nazana mbongo pe ko bala ariachute na zape samedi pe na kobala na ngai pete nazana mbongo pe ya dot pete. Siko ezali ex-femme na ye aye ko lobaka po aya ko défendre po ndenge mobali na ye aye na télévision na humiliation nyonso wana ye pe aya ko soigner pe image na ye. Ou bien tokoloba ekomi nini, ou bien Blaise ango alinga sakana kaka na basi ango kaka boye na réseaux sociaux, ou bien toko comprendre te eza nini bandeko. Na kotela bino pe voice oyo ya Mark Tabu aye kosenga bolimbisi na ba mama aleli. Oui, pardon, asengi aleli ayebi ke asalaki mabe, ayebi ke oye asali ako kosala ngo bongo te, mais aye kosenga bolimbisi. Mais ngai biso toza basi tondimi na biso yango. Siko basi mosusu est-ce que bandimi yango toyebi te? Mais Mark Tabu ete ya bino mibala ba congolais soi-disant ke bokolaka na bino te balobaka bozalaka bana mike toyebi te ki bana mike na bino yango bino ba mibali ya ba congolais ki bana mike na bino yango bozalaka ya ndenge ni ki bu bebe na bino yango bozalaka ya ndenge ni donc bosalaka biloko na sima ya kwiti après bat bayebisi bino ke oh mibali bazalaka bana mike. Donc ki bana mike on emekana monoka mibala ba congolais. Mais ya mundele oyoka bongo te parce que mobala mundele déjà na 40 ans déjà aza responsable soka lingi ke azala na basi par-ci par-là te ako corriger vie na ye ako linga te isinga na ye ekende par-ci par-là ako se respecter musala na ye ndaku donc biso ni mibana bisa ba congolais soki aza sérieux te ke azana mwasi na ndaku te ye donc ye partout bayoka ye kuna azwi ale na sima soki ebebeli ye aye kolela bolimbisa ngai naza ndeko na bino nayebaki te ezalaki par erreur ezalaki boye.
envoûtement bongo mibala bakongolais bakolaka te et surtout so bakokisi ba 50 ans kingani omata kuna bandeko bakomaka penza mwana 15 kutu azalaka na respect mwana 17 ans 18 ans kutu azalaka bien bango bamimonaka kaka ke bango bazali final. Donc singa na ye partout il faut akota. Donc partout amona jeune fille te atie libumu libanda amona jeune fille te atie pantalon na ye ekangi kanga dadi ekangi ye place akofanda wana soyi abandi komela soyi abandi kolanda mwana mwasi ete ya bino yo ozali papa mokolo oli ozala responsable ozala na mwasi na ndaku ozala na bana mais non na bino wana eza te donc okomona yaka moto akotambola wana yo omoni kaka lobi peti wana ngai ifuna mona ye kaka peti wana ifuna leka ye. C'est ça ezoteya bino okomi kolela sikoyo na réseaux sociaux toyoki na biso pardon mais lobi kozongela yango susu te. Balandi ya Noela TV nazotiela bino boyoka ndenge tata mokolo aye kolela na réseaux sociaux tata mokolo oyo bazozwa vi na bango au sérieux te donc bazozwa vi na bango balobi te ke non vi oyo ndenge ezokende toyebi te tozokende wapi tozosuka wapi nazala responsable nasala mpona vi na nga mpona retraite na nga lobi soki nakomi mobange nakolia nini leta mundele akopesa nga nini nazokotisa combien na kesa leta mibala bakongole bazalaka nango te bango kaka kokende kaka Kinshasa wana kozongaka kosalaka n'importe quoi wana mibala bakongole bokanisi convoitillage wana bokoma kosalaka nzela ya France Belgique est-ce que ezali na nani retraite na kati mundele ayebi yango ezali officiel non bosala yango au noir ozobebisa énergie na yo ya pamba énergie ya bongo malamu bimisa yango na kesa leta bimisa yango na entreprise à leta ndambu o bazobombela yo lobi okoma mpaka lobi okoisa ba 60 ba 67 ans mundele bakopesa yo mwa ndambu wana moke wana mais o bokendaka au noir wana kuna ozokolia social kuna ozokolia chômage yo ozomona ke ozokoganye oza bien ozoprofite mundele bavoyage ozokende par-ci par-là oza na yo frai mais lobi yo nde moto ozala moto liboso kosouffrir. Et surtout pe na mboka na biso ngo kuna na Congo ngo soko osala ta eloko moko te ozalaka moto milelo na milelo obanda kobenga susu bana wana osundola kuna na basi wana kuna osundola bana kuna okipaka bana te yo vina yo otambola ngo kaka partout bamonaka yo par-ci par-là obandi kobenga susu bana wana wana bana wana soki baboyi papa yo osundolaki biso osalaki biso boye te aleki mote mabe okoti na kati ya bana wana mais lelo ozoyeba ngo te mais lobi nde okoya koyeba ngo bino ba marque tabu oyo bino nde tolela jour ekoya parce que na minute bozokomwati makambo ozosala bandeko na kotela bino ndenge azolela ndenge asengi pardon bamama bondima pardon na ye ata asengi pardon akosala ngo mpe kaka susu bazala kaka bongo akosenga bolimbisi wana akozongela ngo me wana etali ye na nzambe na ye oyo bazokosala toyebaka mpe te soki ezalaka kindoki soki kisi bapesa bango kibokende kosalaka bandeko na bino basi boye toyebaka mpe te la famille tokomprenaka te pourkui mibala bakongole bazalaka mitema mabe bongo basalaka bongo pourkui tokomprenaka te bandeko bozela tokotia yango bokoyoka yango ndenge azokosenga bolimbisi tokoyoka yango bolimbisi oyo ezali nango partout donc bachaîne nyonso bolimbisi kuna azokolela ya kolela bandeko kolela eza partout yango eza place nini bandeko bozela boyoka ye loba te volume ekimi
tozwa yango na chez mokonzi awa. Réseau yango pe ekomi mobulu bondeni neti na Afrique. Eza na kobaluka susu réseau. Bolimbisa s'il vous plaît la famille. Moi réseau ezo kobaluka susu awa. Boyoka. Enregistré. Et l'enregistrement pour ça l'émission quelques secondes après. Na bengi olingo yambangati. Et c'est moi qui ai sali. Et tu as sali. Alela qui hein la famille, alela qui. On a la destinée qui est banjour wana. Na sengi pardon. Na sengi pe ba maman nyonso tout pardon. Na ko se justifier te. Na on nyonso ezobima pona ngana internet. Mais pour réussir, il y a ça. L'homme qui maîtrise Internet. Pour réussir, ça. Vous avez maîtrisé Internet. Internet est ça, yo? On continue. Ça, là, on a battu mon sous. Merci. La maman Bouli Misanga. On a bandé la isouté. Na sala à côté, na carrière. On a bandé la isouté. Azolela, hein, bandeko. Azolela, la famille. Ma maman n'y a son monde entier, Bouli Misanga. Na sala à côté. Na battu à côté. Boza ba maman. Boza ba oyo ba bota biso. Vous avez jamais vu des histoires comme ça en public de ma part. Merci, nanga pasi nanga ezaka. Merci na yo maman enregistré ki nganzamba otala yo. Na oyo. Usala ki na émission mutali poso. Poni misang. Na sa ki mabe, di mabe nanga. Na koki koni yango te. Na bandela te. Bonjour à Nabatonius Spaza Olandanga. Ngakonanga Saint-Marc. Depuis quelques jours, ils ont une vidéo moko, na audio moko plutôt, ils ont autambola na ba réseaux sociaux. Oyo bazoka voix nanga. Naza koloba makambo oyo ya malonga te, ya makambo oyo eza na respecté envers ma maman. Ma maman nyonso tu ya mokili et entre autres ma sœur qui est concernée dans cet audio. Naïe pour naïf Sabino. Naïe qu'on s'est justifié te. Naïe juste pour naïf Sabino pardon. Ma maman tout boza Rolandanga. Pardon. Ce n'est pas dans mon éducation. Yako loba maramba boye. Et pas ma maman. Cet audio, ezalaki audio moko. Bandeko eza mulai to kata na biso yango eza kaka pona makambo na ye ya pardon ndenge asengi ba mama ba pardon ba mama vraiment to limbisa ye to tiela ye na se azali ndeko na biso ya mobali azali mwana star na biso akufa ye moko pe azali muta ba réseaux sociaux donc to tiela ye kaka na se donc to limbisaka na biso ba mama ba Zaïrois ba Congolais to limbisaka na biso to limbisa ye azali ndeko na biso azali papa na biso azali noko na biso donc azali frère na biso donc aza nyonso pona biso donc faut to limbisa soki to limbisi te banana mosusu ba kolimbisa ye donc to limbisa mais azonga susu te soki azongi nde wana to kobamba ye mabanga donc c'est que eza nango ndenge na ye mais soki ke
azongeli yango susu te. Donc j'espère que wana azwi leçon ayoki pe soni parce que ayebi ke mokili mobimba basi bamoni ye, ayebi ke bayoki o nyonso ye alobi ba gouvernement na biso pe ata ezali ya kosa leka basi balandi ye balandi ba propos na ye nyonso o ya ba insulte ya mabe wana o ya bimisaki na monoko na ye. Donc soki asaleli yango susu j'espère que akozala ezala ye vraiment soni makasi. Nazo pesa pe conseil muke kaka pona Ariacho. Ariacho vraiment. Déjà, ozana bana. Pourquoi ozana poto? Oza jeune fille. Ozana mukanda. Hein? Pona nini bolinga kobima na tongo te. Obimi na tongo otiki bana basi bakoli. Bazo kokola. Ata bakoli te bazo kola. Ozo kende musala. Mundele awa. Apesa mutu nyonso priorité. Apesa mutu nyonso. Tsoko sali na fin du mois bako futa yo li futi na ombongo na oya bien. Oko futa ndako, futa osala makamu nyonso, kipe bana olati, osala makamu nyonso. Ozoko bina kaka pona elamba ya mango oyo Mark Tabo asombeli yo na saki ya Guess Mark Tabo asombeli yo donc na sapat ozomi lakisa donc yo ozana poto ozana complexé ozana complexé donc pona elamba ya mango vraiment omiteka boye kaka pona elamba ya mango ozomi lakisa oza pe na poto oza na friki te me oza na poto somo oyo ya kolula biloko ya bato somo wana mama Olive asi alongola yo somo yo moto ozalaka pembeni boye na ex président aza pe na mbongo aza pe na nyonso yo penza moto balongoli somo okelia na mesa na ye Kabila pe afandi wana yo pe ozoko lia azomona yo balongolaka yo somo ya nyonso donc ozoko bina na elamba mango quelle bassesse oyebi ke en tout cas oyebi ke okomi penza na valeur te ozomi lakisa elamba mango ozobi wana vraiment kosa bato Afrique mais biso bato a poto o tozokende soki ba 30 ans na poto ba biso kobangisa biso te bo biso tokendaka musala toyebi valeur oke musala leta mundele afuti yo oke moko na magasin osombi eloko o izomona ke na lingi eloko boyo osombi. C'est ça mwasi il faut mi pesa valeur yo moko mwasi il faut mi pesa poids yo moko mobali akokabela yo oui mais yo moko nano il faut loba ke nga moko naza capable ya kosala o mobali akokosala non te me pena mobali te me yo pe mwasi oza capable kosala tout mais ozomi sepela donc na eloko basombeli ozomi bina yango après lelo suko ozomi boya suko ozomi wangana pourquoi omikitisi yo moko omipesi valeur te donc yo kutu obongi noka il faut bafinga yo bongo parce que il fallait garder silence ndengo zalaki calme olobaki te olobeki na lingi makambo nanga ebima susu na réseaux sociaux te na lingi bosa libala bio na calme il fallait ozalaka na silence wana ndengo zalaki il fallait ozalaka calme wana ndengo olobaki il fallait ozalaka bongo elo ni suko etinjo susu oya ko bima susu oya ko loba il faut garder silence na yo tika réseaux sociaux ba loba na bango tika mokili ba loba na bango bako tika na bango ekosila Congolais alobaka bongo une semaine 2 semaines akoloba koloba tioko mona esili basala kaka bongo donc yo omoni ke te ifunga pena bima kaka comme o wana kuna zoko bima nga pena bima mbanda bimisi ba vos nga pe funa bimisa ya ngai mbanda ifuwa ya koloba boy nga pena ya ko bimisa boy non vraiment eza makambo ya soni mais nato komata para ya Riachu pourquoi boza pe pressé ya kozwa susu masanga ya mwana para na biso ya Afrique ya ta boza na pasi na Congo pona nini kondimaka kaka mwana wutu ko divorcer kaka sikoyo mobali mususu yo ko mwana kaka na minute wana pe bondimi peke aya ko bala vraiment botala kapete
que non mwana biso bopesa conseil fanda nanu na bana fanda na calme nanu lekisa na taba 2 ans 3 ans après okozwa ba engagement. Mais non, parents na biso na Congo bango l'essentiel bazwa mbongo libala l'essentiel banial. Donc franchement, ata passe yango ezali to yebi ke passe za na mboka na biso, mais bon ndima ka nyonso te boyebi te mutango boso ko ndima azo afana mwana bino caractère ango mwana na bino na yeba fana na ebele te bayeba ni caractère te soki pe azali démon soki pe azali ndoki soki pe azali assassin. Allez, ayeli bino pe kambala moko bondimi ye bofungoli porte. Allez, boso ko foot donc samedi bazo ko bala ye. Allez, bozwi mbongo. Mbongo ali boso bosu bozwa ki bolé. Bon moni déjà place ekendeli eke malunga te. Siko ya mi bale susu azo kaka na minute wana pe a mediter. Allez, bozo accepter susu. Mobala mi bale ba papa to yebi ke passe zali ba mama to yebi passe zali na mboka na biso me botala kape avant kondima botala kape bopesa mwana bino conseil. Est-ce que vous allez prête? Est-ce que on dit mobali on ndenge ya solo? Est-ce que on raisonner o talibana o tali vina yo moko? Est-ce que boko umela? Est-ce que nyonso ba question wana nyonso bandeko na biso ya Congo ba parents na biso batala kango jamais bango ba monetike mwana bango nde aza star mwana bango nde aza bien mibali balingi ye aza kitoko. Non, kitoko ezalaka libanda te na kati mais bango bazomona ngo ndire mwana bango akomi na ye diamant ko na kati ya marché akomi diamant te bozo bebisa mwana siko soki ke ayoko bala susu ayoko bota susu na Blaise atike susu boko tangela ye bana combien na papa combien akoza azane jeune awoloso oza susu mombali mosusu après botala kape wana bopesaka conseil woloba ke te mwana biso fanda nanu kozana ba engagement nanu te fanda nanu calme nanu. C'est ça, conseil ezangaka. Ba la Noël TV vraiment, naza pela tina pea kotia sous ba voix ya ye a réaction angote parce que les autres ça fait sous na kanda. Il fallait abattre manaye afanda na ye ya tika ka Blaise na ex-femme na ye kaka ba ya kaka ko loba kaka ba ya kaka mais ye il fallait pas aye ko ya sous na ba TikTok sous ko ya ko loba ka sous ko ya ko défendre sous ko ya ko loba sous n'importe quoi. Mais non. Ata oye kolobela ke Marc Tabou asala ki o eloko te déjà aussi okomisi ye déjà na réseaux sociaux basi ba mona ki ndenge okomisaki c'est que ezalaki ya pamba te mombala congolais nango aya ko pesa biloko ya boye ebele boye ya pamba asala yo eloko te aza wapi bazate wana lokuta na yo bazate mais eza soni parce que oza mwasi il faut la responsable ya vie na yo nano il faut ça la contrôle la vie na yo na otala ke non naza ngai moko naza na bana il faut nazala na respect na nzoto na ngai po bana ngai pe ndenge bakokola bakomona ngai mama pe naza respect bana pe bakorespecte bakozala pe na respect mais yo moko soko ozomipesa te mais bana pe bakolanda yo. C'est ça la famille vraiment nazotika bino. Bon s'abonner, bon liker, bon partager vidéo na biso na tiki bino merci bye bye.